Leuka Namuyangana alita nazalaki ngai moko Tanga bakisi mosusu akomi kwekate ngai Apsanza moto lingaka paseyaka na motema Adise biye na biso abandi kolelalela Zoto se kokondokondoko tabu pato Moto asalaki elasi azalaki letrenani akotangisa ye Makanga makaku netabe soso na loso komina sikre Tilelo kupresere aboli malikatamala Pena ye bakate Kandi Shoka Okomisango wana Abokomisa mboka mpema Yosilisi ngai souffle Tuinakanaki na buka Yotiketi ngai rando Bien, on va faire. Mets-toi, chérie. Toi ici. Elle est vraiment fière, oui, non? Elle va qu'elle soit fière. Elle va ton papa chérie. Ça m'a vu, mon beau. Oui, bien. Ouais, bébé. Non, regretter mon comportement. Quel comportement? Ah, quand même, comme ça, Maramnese. ozoye ba makambo salaki te dosala ano makambo oyeba ano makambo sala te bambongo na nga oyo nazodepense nakosala ata bafaire naleki na nga die donné mayuma nakosala aza na kati ya Bruxelles nakosala bafaire na ye mais nazodepense mpo na yo bakamara na nga badompeti baboyaka nga na yo mais 2 minutes na lobaki yo odecevoir nga te olingaka nga makasi mais acte yo saki yo kisinga so na miso ba lelo yo lukinga na osa ba dépense pour na yo 2 minutes so va bien te na lukondeni obenga na ba téléphone dozoro ba tro mo sanga yeke non na kuta na to solo la bimbo moni faut comprendre lo moi na wana ta na famille na biso bo tamu dana mo ba tante ma mère aleki o mebi da mo bilongi na bango moi na côté famille mo na longi na wana faut comprendre chérie non c'est dit comme refacharaté et puis yo bi tieni na longole mo na vina kenai nai akene na tiki après na yaki ono za kité na bengo téléphone na fermé na inga na longole na comme ça na ya et puis na yona ozati faut comprendre na famille na bino mutu oyo aza mwasi na oteska kokoy ko se comporter ninga se comporter palanga donc nga nazaka moi moke naza aveugle 2 minutes et puis tout sur la bien non chérie yo mbali na nga na content na yo lelo to bota nga na mwana mais ce que babilo ko sa nga na ko kango ko yo ndongo za rande zo comprendre te chérie zuwa na bele kakandelo ti mise ba yembi zuwa le kakandelo patata na bitumba tolembi faut comprendre et puis ton aïe faut y banano hein on a un problème na jona yo malgré on ça la dépense le on ba non ngamo lo no ça dépense oui place auto ça biso na mimi wa na bien nga te nem plus Gaia Store na cave ah bon sur ça yo zo comprendre c'est le silicea wa na tambu ça yo zu ya tambo loko moko boye kaka pour le mo ça ki to te Gaia Store nyoso wana ka pona lingaka yo ngape na lingaka yo yo linganga yo bengaki yo ngape na rappelaki et puis faut yeba ngana oti Lubumbashi Mazembe oto deuxième ligue des champions OK ne Lubumbashi ngana mais na 9 yang d'abord pour me makinga osala inga ka ba jeno sala et puis to kende ki pona nini masa na nga trésor pour tout malgré ça na suspension ezaki passé boso yete trésor pour tout que moi ça ngai bakata to voyager non chérie t'inquiète obi ke ngalo kwa batu basi ba yeba ngana ona ngana no changer vous congolais to kende mais malgré masa na nga azaki na suspension mais faut voir à qui Gaga et mon mère a parlé à lui pas solo donc voir même partout kabango partout à tout ninga neni bakata bimbo Vimbo mère à Palestine, Azarias bien. Fais choix, bébé, fais choix. Non. Fais choix. Une margarine. Quoi? Tu comprends ça? Non, avec le bébé Bouchou. Il y a les gars pour le bébé Bouchou. Non, ça. Tala. Quand nous avons biscuité, chérie. Hein? Dis, naïm sur mon délo, ils allaient sonner.
na yibite na lanjini yo lelo yo kubandolongo kina mbuka ti uye kisasa ngana yibike uza kufanda na ndaku niyo njoko zo fanda pa yeleki niyo mudelo na kuyibisa yo loko moko tuna mama niyo tangu tuza kuya bazu yibisa biso wana tata na mama na ne grandi wana izali nani yo tuna mama niyo kuyibisa yo papa tika mukolo izala kete mukolo autamboka ya avant ndaku na ngali ki na problème ya mukolo est-ce que tu as un problème papa tika lokwa zela papa oyebi kalata obanani musala c'est masamba ba bijou afungoli eloko mo maison l'homme océan l'homme noir de l'océan afungoli maison na yemoko mukolo okene osala kuna na opetela na ngai baba yoka kombo bazo benga yo mukolo awa na njira toujours yana mama ni yo bazo benga nani ne grandi wana isuka pe wana te bazo benga tatana yamdelo nini di bandi ukama te di bandi lukule inde kule yo fioti ngoma bazo benga ukama te yanko kote ba mama ni yo di bandi ya fioti ya ba bojoba te o ya bodero ye ya bolema lokola li pokolo kudia modero na yibite na yoleki na munene zo yakaka munene na yibite munene kamati ye bana mama ne yo ngata ne yo italata ye maneke na yibite uzo kamata nani top mi badi boni yo ko tsinda ko mwana ne yo meta fo koku na ngai fo yaka kuyibisa ngake koku sundiate mtala mama kutu ajala kina tata ntwanye ajala kina tata benda kuna ngai inde mosala e fonction tikindumba etala tatini luki ya kote ya tata ona papa meta zana droit ya oke foda na digi buzobu yipamba te buzoba ya ni bano papa na digi te na digi na ngate na nengrandi chez les parents Tupa we bokoli Sonia te, na bokoli Sonia te, na zui Sonia na ajini. Oi Sonia ya za kusala. Sonia ni te papa na lingi te. Omoni nda uzo tenta ka bana. Na zo tente yo tente bana. Di lelo ina ya yeni yumu de. Na ye meta. Kama na mumuna kuna. Meta zela. Kama ndinde la kayongo kote. Akodi. Papa tika mukolo. Banda longo kina mbuka. Aya obozo benga ye mukolo. Elongo mukolo komi nengrandi. Nengrandi wani wapi c'est les parents. C'est tout ça na lunette. O propose ki libala. Lelo na mwaso o propose ki libala na mbuka. Lelo inono bini lelo ya tena so atu sala kama kampuni ye yiwana asali ya sasa ye mtumba mosonga soki zemi ya balo ya kwekuna oye suka mbuka nono bini asali ya sasa ni asasi lutumba oti lelo kama ti lelo nyesu wane sali yote yomdero tala salaka nga na papa te to sa ba ko yate na pesi mais luzo kupesa benga ina ngape binote luzo landa mama ni de tukena lelo njila mokuti to yaki na nani si to yaki na tukena njila kende nayo uzo e ya bozo basoki bato basali kindumba ne yanga mbonyo songo wana mama forcé kindumba e mata grade e panza e mata soko yaki na baba ba député mata ça ya batu ya yo Sonia malamu kutu moto asala kindumba ke ayiba uzo wini zudi ngote continue stop obi kana zo père mo bibo akamata tata le kinyengo matala didi di bande soin. Ah non bébé. Mon amour. Donc oh eza Gaia Store. Ba terminer na bayaka. Ya problème te. Place nga ba moyen na ngesuka. C'est yo bandela rat. Nescafé gala. Eza fait 2000 mo bimba bébé. Te. Ya koto, viens comme ça. Na viens souvenir mon. Ah attends ba joueur ba sembe ba ekin. Dernièrement da ma belé da. Moi ça ma belé da. Fanga ya shira. Na me makia. Ah ouais. Jara. La ville, pour toi, il y a Red Bull, énergie, voilà. Zonga ta sœur et mon amour. On a fait ça, on a parlé à Lina. Là, c'est sous la pichard. Là, la pichard. Ah bon, voilà, pas de pichard. Boss, ça va bien.
Moi, ma canso Zoriwana. Est-ce que vous avez dévancé monsieur Bata? Ah bon? Nende? Des loca matériel, location de véhicules, location matérielle et fait, et puis service traiteur, décoration. Donc toujours perdre ma cansigne sur biso tozaki na ngana yo, nyongo ba ko tia $100,000 en G. Pour tout ça la makambo wana. Ce que muta longo de biloko wana aye na kisasa. Ya ndenge to so la wana. Pour nous tia 100,000 boss, les autres yo mo boulot. Mais il sait que il fallait tous avoir matériel, le fait tous avoir matériel et on travaille dans nous. Mon niveau nga auto coopérané pour la autre bando salima comme pour la bureau de baya sibé. Bazuya na décembre ba ya na matériel wana nyonso. Zomo na no passer pam. Ko kele liboso za okomate. Na expliquer que je les ai posé na quête chez Batambo abina zo biloko. Mais tapis rouge. Mais au ben nga na sa chèque na bimisa mo pour dégager mituka pour ninga matina na poto. La salle déjà chèque ça fait maintenant 3 mois mais tu veux comment cater. Non boss, na zo option. Na zo option. Tapis rouge. Remise explication tes mituka za. Kasi on a bisoté na kena ngo ya chez Batambo no bagi wana. Pas zo lo ba trop mon amosia. Azolo ba trop pena partout triche kuna. Soko benge kako na ya ma téléphone te na usana. Je ne sais pas où qui mani. Yon tika résoudre ba problème na pour tranquillité kota. Soko benge ka téléphone. On a na salon. On a ndako na osamisana. Je ne sais pas pourquoi zo qui ma téléphone. Mais mito ke komi. Ya mona zo ki na ye ba évolution. Sois calme. Sois calme. Boss, nazo yat. Sona tout à l'heure. Ok, merci. Tu sais, je vais te dire un truc. Ngai, la langue. Tu sais pourquoi on a bien la langue? Tu sais pourquoi? Parce que je crois avoir trouvé la femme de mon cœur, de ma vie. Tu sais, pendant la question. Ah non, pas Bon, viens, allez, je suis dans mon bureau et c'est moi le chef ici. C'est tout. Je crois avoir trouvé la femme de ma vie, c'est tout. Au revoir. Ouais. Et dès demain, je veux que tu viennes à la maison dans l'action d'Aoula. On peut la maison, c'est où? C'est une surprise, j'enverrai le chauffeur te prendre. Tu viendras voir la maison. C'est pas extraordinaire, mais ça te va. Par rapport à ta beauté, ça va. Alors, dis-moi un peu, ma projet, vous allez rendre un moko na vie après le mariage. Ah non, là on va en parler après, toi non, il n'y a pas non. Ok. Bon, dis-moi, aujourd'hui, brusquement dans mon thème, tu as envie de faire quoi? D'aller où? De dire quoi? Pour ça, on peut s'arrêter. D'aller au restaurant, de manger quelque chose. Seulement ça. Après, après on va voir ça. Turbo les dépenseurs. Moi. Je pèse, hein? Non, ça me va comme ça. Bon, écoute, moi j'aime comme ça. Hein. Mami, naibite so mabe eza yanga ou eza ya bango. Nande na ko defsa biloko, banda zo biloko bozwa na kala wana. Et comment ça na ko sengi mbongo kaka boy. Donc et mon akaki aza volonté te. Ce qu'on nous sent. Na lobby comme mango na brutalité, pardon. Na yoki nanga ni so expliquer nga oza mutu pe to ba ino lelo te. O bani ko defsa biloko banda kala to defaka. To mona zo pesa te. Nga na yona camarade nanga azala ngoti. Yo kanenga zo répondre te kolanda ete. Azo répondre nga penza donc ezo senga bo potana. Nga na yebi na ngai. Kena mata pa za nyuma nawo. Me mikolo yo bana elote bana mbongo. Ndako mobimba. Te sala ngo yeyi yaka nango. Oza na adresse ya ndeko na bango mama Leke bango Sonia. Sonia wa. Soza na opesa mati. On a lobby mama pardon. Na bonde liyo nga na ebiso. Komeka lisusu kotia makolo kuna te.
nayebi ke dernièrement azaka na nyonga serre de kaki serre de kaki mo utaka poto na ya na mère d'Eps Trocadéro ba utaka poto ba yaka ba def ça ba fantaisie mutafuta ngo mama lekine Sonia kende na yo te kende na yo ngala osa tulelo na luka adresse ya Sonia pour ce que bolandela on ozolandela on a Bruxelles bo esengi ko kende kuna so bo soigner et comme bo kende ba la police à ceux qui na commune et comme ozora mbongo na ndinga mukema parce que zuta ko tika yo bombani te na kopesa adresse na lobi ke tikala nga lelo na zo adresse ya Sonia ngala ko benga ta na téléphone na kopesa adresse na ozela ka pour un son espoir te ça la l'aise ou bien ceux qui n'ont adresse na rosolo numéro Sonia attends la téléphone est lié na oli ba numéro Sonia na benga ça la cabo OK merci OK bien merci merci papa na yibite umoni bino lusabana malgré na yuki nyonzo ye épouse na benga épouse na yibite papa ngani na bala pe mama ne bino ndengi to boti bino quand même ye azofanda na ndaku aja ye muko muto ye ndenga so benga ye épouse tata sikoy bon mama acha yo muko atata ko na niveau na te mais papa na affecté moi sniper alinga mingi alinga makasi c'est eza pambate andimina na présenter binoti na présenter pas na bino puisque yaza février en bas nge mingi la personne que tu connais comme les ajueurs les BJ nanga les grands J nani be bogar et ngambe nanga na ngake yo mundele nanga boyebi ko te barata déjà camarade nanga yo na présenter ye ni kodi na yibi ko boyara bolobai mingi papa na yara te donc kasina ni wana na betile lisolo ke no ba papa bazawa on ba eto ya ko tala bino to na camarade ni mo garage Rigo camarade na garage Rigo les boss bon on a bon boss mais as moi empêchement ya wana tu y a kana bébé ça va cher OK ça va yango mpe na kose ya camarade na nga mingi ase comporte ka bien taka camarade na biso Fifi Malanda kuna na Belgique avanda bien na mbali na ye nde bakabwana ye na dati lokwa bakomi leo na JR a changé mosusu te omoki esa bien te et en plus baande mpe balingi na bango JR te yango loko esepesa vraiment nani wato Nicolas est pas battu un peu du respect s'il te plaît bapara na nga peti eza likambo te lusabana nakuyibisa bino eloko moko même ye kamaladi ni yo to ndenga japo ubanda na mbuka na banda ko yibisa bango na yayine bango oyi bazobyaka yamode le ezo fanda pa nye mais soku tutali baninga ne yita mususu bazala kina bango na mbuka batulukula bagigi muzungu ya yibi gigi malamu lelo gigi azo akoma okenda Angola potu Angola azo sala ko ba fere ni izo tambala malamu tala yayine bien nako kuluba ne yopi umoni ulati malamu siko ye mwasi neo afanda kana ndaku ne kaka na bana tate bongo yo zo zini ozo zile kama ndeku neo bai pole yo po papa ya liboso yango yo j'espère que na sabi ndenge na kati yo maloba mo muke raison pour laquelle omoni lelo naza awa epa na yo pona koluka au moins na légaliser relation oyo de manière à ce que na honorer moi sinanga top na bandaki nanu koluka koyeba ndenge ezalaka mobali nyonso so akutani na mwasi il faut luka yeba comment elle vit ba discipline na eza ndenge nini elle vient de quelle famille et tout ça donc lelo ndenge moninga na komia c'est un premier pas. Prochainement, je veux venir de manière à ce que na meka ko respecter parole na ebisio wa koluka ko honorer moi sinangai. Donc c'est pas que nazo zela appuie quelqu'un qui a famille, mes amis tout consort, non, c'est pas ça. Donc je ne suis pas marié, naza célibataire. Je travaille, je suis un responsable, nasa kaba affaire nanga privé et nasa homme d'affaires.
À part ça, donc voilà comment quoi. Donc, Papa, bien un peu si tata. Ah, tala, il est personne qui est. Ah, où tout est. Maman. Maman, bonne. Madame. Top et pas ya, il fallait qu'il m'appelle la mbela. Cocorico. Nani. Yo mana m'appelle maman. Nani. Maman, t'as eu la sobo qui va se cacher. Maintenant, on va aller à la paix avant de nous en voyage. Il nous connaît une bête, il est là, Mobali ya nani? Layo? Mobali ya top? Oh, Nzambe! Si tu as aimé ou s'il y a quelque chose à modifier, c'est bien. Ça dépend de ton goût, quoi, parce que le goût et les couleurs ne se discutent pas, ça je sais. Si tu veux qu'on modifie quelque chose, tu n'as qu'à me le dire et puis bon, automatiquement, on va modifier. Voilà. Ici, j'ai quelque chose à te parler. Sonia, tu as vu la maison? Si, j'ai aimé, hein. Merci. La maison est grande. Voilà. Sonia, si cette maison est vide jusque-là, c'est parce que je veux être un peu sérieux dans tout ce que je fais. Je ne vis ici qu'avec avec mon cousin, maître Freddy Pembele, qui est de l'autre côté. Seulement parce que j'attendais un moment assez précieux, un moment important. Je voulais rencontrer une femme qui va toucher mon cœur. Une femme qui va me rassurer que toute ma vie à côté d'elle, je serai heureux, je serai tellement bien. Et je suis convaincu. Je suis convaincu. Bel et bien que cette femme, c'est toi. Merci. Parce que j'ai marché tout le temps avec Daddy, j'ai vu des filles, mais je n'ai pas fait un choix jusque-là. Et maintenant, je suis convaincu, maintenant, je suis amoureux, je crois que avec toi, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Espérons. Et tellement je suis tellement amoureux de toi que je ne veux même pas que ça traîne. Je ne veux pas mes manos vie en zélate. Tu vois, je sais pas, je voulais te poser une question avant d'appeler cette proposition là. Tu crois vraiment que... Est-ce que tu ressens ce que moi je donne? C'est que... Où est-ce que je suis réciproque? Parce que je risque d'entamer et là ou peut-être dans une raison, tu es à la fin. Hein? Ils ont la question, ils ont la confiance à monter en face, non, c'est tout. On est beau, hein. Là, comment on a un fonctionnement. Les balles, ils sont bon, mais les balles qui peuvent aventurer, peuvent comme bien. Moni di kambuza tengana. J'accepte. Nyonzu yo wutu kuluba na yuki yo. Nakanisa tusololi neyo. Ngana zangi loko yo kuluba. Lokolo kama ti décision yo en tant que mobali. Uyibi yango to pejali na bana ne. Azu fonda kana ndaku ne. Yaka biso tukuzila yo. Maboko polele tata. Batata lekine. Banokune. Bangu nyonzu bakuyuka to pia kama ti mobali. Wali zaki suweni biso. Lokolo sali buyiba.
Merci beaucoup, papa. J'espère que visite Nangeza qui juste pour la courtoisité. Alors, moi, j'ai fixé vraiment rendez-vous sur Zate. J'ai la petite soeur Nanga, ma jumelle, Ozana na Sheila, Kamba, ceux qui baillent. Oui, oui, bazar en France. Oui, bazoya vraiment il faut assister à mariage. Bajan côté est tati, et côté est maman. Non, ma petite soeur propre, même père, même mère. Ah, même père et même papa par là, mère. j'écoute déjà quoi. Pas dit comme je vous prends au jeu, papa. J'aime t'envoyer le boulot. Papa, bye. Ok, c'est malade. Papa Jean, même Zumba, c'est ma tomone, c'est surtout la fête. Okozanga te okozala maman. Nabeta lisusu mbela te ndope. Naya lisusu kuna te po yo yawa. Jamais. Invité. Nzamba ya malamu. Nani, tala uzo sepilani yo. Tala. Ngana fwandi Nathalie umoni topi. Soku tukenda kapane yete. Tango mususu pe alinga kamata courage yote. Na kuyana mobanya. Bon kusiko ina lobani. Alors, lukuli salibuyi. Yo yibisa déjà ndekune yo adoromianga. Benga ina Londres place jadi. Na benga do. Benga adoromianga nianga bengi aya bengi Espérance balonga. Yibisi bangulu kula banko bazana Londres baya. Mso ya bouillé à l'action bolingo na fin à l'action avec un yindi mtobala o na fin. On va changer non. Quelque part biso peut bangaka. Mais ils en ont continué sauter. Attends, parce que selon you, tu penses que ndako yo nyonso yo et cause à la vie pourquoi? Parce que je peux dire que naza moto moko so ya genre moko boye il faut ça la kaye moko. Et pourtant, je suis aussi parmi les hommes où les lois bazo se retirer bazo la bango moko parce que ça a besoin moi si oya olingaye pour mon mbongo to moni ba bien non azana besoin moi si alingé nanu mutu. Cette maison depuis tout ce temps avait besoin d'un sourire comme le tien. Cette maison avait besoin d'un regard qui tue comme ça. D'une telle beauté. Moi, quand je te regarde là, je bouge. Je sens vraiment que je dois devenir ton mari. Sonia, je suis ici en train de parler de la vie, de toute la vie, bien sûr. Moi, je suis amoureux et je suis prêt à tout maintenant. Es-tu sûr que dans mon thème, on a convaincu? Il y a pour la vie. Parce que devant moi, je vois déjà des enfants. Devant moi, je vois déjà cette maison inondée. Inondée. Nabana qui toque au bota parce que yo mo déjà nous a nga parce que nous débordé. Est-ce que tu es convaincu que ça va? Attends, tu me laisses aussi le temps de réfléchir. C'est vraiment né. On va dire la basta non blague. Les balles les a pour la vie mon. Tu me laisses aussi le temps de bien réfléchir. Tolingani bien sûr, mais pour le mariage je suis d'accord. Mais il faut nous faire la peine de il faut nous faire des idées, parce que si on a continué les balles, j'abandonne tout. Normalement dépendre de nous. Moi, ce qui m'a... Et le plus important pour nous, c'est déjà que tu es d'accord pour le mariage. Oui, pour le mariage, je suis d'accord, mais il faut que nous soyons nos parents, nos familles, tu vois, c'est ce qui était important. Et puis ne t'en fais pas, je te laisserai tout le temps possible. L'essentiel pour moi, Naïba, que tu es amoureuse de moi et que tu comptes passer le reste de ta vie à mes côtés. Ok. Regarde-moi d'abord. Souris un peu, là, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Calme-toi. Allez, on fait un tour dehors. Ah bon? Oui, je veux
vais te montrer quelque chose d'ailleurs. Pourquoi tu me touches ici? Mon beau, nous allons voir bébé, oui, bah. Tu ton bébé, non? Ouais, bien sûr. Plus que même un bébé. Donc, voilà quoi. Wow. Et je sais pas, on fait un petit tour. Hein. Moi, j'aime bien blaguer. Mais. Oh, il fait chaud ici. Ouais. Là, il est juste là pour le faire la malle comme petit mal. Bien. Tu vois que j'allais le faire. Je pense vraiment que j'allais le faire. Non. Ah, ou bien la boîte. Bon, yo, mais pas mais il fait chaud, même beaucoup de maille comme ça, tu vas pas plus chaud. Non, j'ai pas envie de le futa koko nata kuna kufa ofuta mpe koso na otama mozoleka na kuna ezosepelisa ngai te mais na opeso na ndambo na na mbongo nyonso sikoyo te ozalaka nde oneti mpona kopesa mpo biloko nanga mpe nakendaka komokotango te na okende kuna na bandi kotomboka bo ezosala bien te mokristo na mopagano so po babebana ezala mabe makasi yaya botindelanga mbofutanga mbongo na malembi nakende nasala misala nanga nyongo te ezali combien ezali 150 mobimba nanga nanga so na $50 apama ebongo 150 nazwa 50 mwa moko topesanga 150 nazwa si ata yo moko eskiza bama eza na tantine moko azolokola banda tantine nani on a dit qu'elle s'appelle Flore. Ah, Flore, comment ça est? Té, non, on a 50, on a volonté en foot. Tu me donnes un bon, on a 150, tu peux 150. Té, on a comme ça, on a mon bon, on a la patience pour nous aider, un bon, on a la moto, pas moi. Té, mais on a pesé mes coquilles, mes collègues, na bossa ni coûte, ezala. Non, on voit un té. Moi, mon père m'a sabon, on a bimanaki. Yo kasi ngana longa ba musika na obebisa makono na batiki na ya ananda. Est-ce que mbonga na ofutela ba? Eza un problème te za ya non. Na kuna na volonté. Il y a un problème te. Ma copine privée et personnelle. Ma copine. Vanda ko mbote mama. Na funda. Awata. Merci aya. Où tu es bon? Na uta wapi? Yo rolingo taba tutenga, nina profiter na tana. Obi bino kudiku ndo wa mama bekoleka bananga akota ndako byo oso ya so kinkole te babetela oh Flore le kana kinkole Flore azabo ma copine obi ndo sala soko mo sali ba to ko ka papa mbate fo le kana na ba réserve oh c'est une bonne réflexion ba tout ya solo na sanga na kena uti ko solo yo kana Flore oh nani Rose biet mama ba charge msusu ya kuna ya top a defara babilo na ya bando te kaso babilo to na za kuna ando te babilo so afuta ke nyongo te bale ya bazwa biloko ndenge moko siko yi olandanga nga na fute nyongo eza so ya $50 mo bimba na ngane na za $50 ope kutu na tioba tika ki yango ezali pona ba mécanicien mo na ya na ndio te yoka $50 oyo wana yebeki na ovambongo $50 otiba tika ki ba mécanicien mo bo ya wana so wana ko ma voiture ni ba na pesa ba siko na na choix te wana sina benga ki na na pesa 50 azo bo pe 50 oui 50 on peut au plus lo mbala tiki mais faut comprendre nga été mais bon yo c'est grand ndako ba bimisa ngo bo été moi pe na epse te ke mbongo ba tika ki eza ki ya benga na ko des gens mbongo ça 50 siko na 150 moi pesa nga 50 on eza ko chola
ya ba crise pe mikolo eza ya ozoyeba nakenda ko biloko wana zakana ko déficit za nyongo te ngakuna na somba cash eza nyongo te ya nyongo eza nyongo tango déficit biloko foza ya ka poser te bango bakomisa ngezaza bakomusa mona nga kwa zoba loko na kandi biloko na okabanga excuse mama mutapesa ya mukezwa bangala balobaka okina ke okwake en plus peut-être azolandela lisolo ye pe mutazwa kengo te afote nyongo likola nyongo ya Andimi charge osala ne décharge andimi charge maman yo ko complice en opinion c'est na batami sabo ti wana chanson côté na mutu malama ki ya fuka kete kana ko ya mbongo na kene me pesa na jour no ya na ko zombongo tika wana sone na de fablo onyo so ba maputa bila même su ba chef ba lata mama ko ba passo na mu no lo ba même ba sima nansi so ba sima ko yira nga finance pela sonya oyi kasu ko no yo zo tika na obenga so na bingo te na opesa ka mukolo nyongo ye mombo kuna pesa parce que mambo sa mtu te mama na yaka epa na mo na ozo silika makasi na oyaka epa no mo na ozo kuna na okende sute kondimila bato ba charge kuna na okende sute na nimeona yo na obenga okay mama na kene suboye pe kondima ba charge te ya ebele banyongo boye vraiment tayo mosiko mobali mbongo atikaki soka yo yebse na oloba nini kasi yango na tunyo kuna oloba nini so ba mikanika ba ina oloba nini kasi yango na tunyo tizala te mabalo tozwa boya mabale kuma pasi ya so zwi bolinga lengele ya sonya kolinga totsaka tsaka obi kombe basi bazana baya ba oluka mabale tant yo nzamba pesio e fo lengele fo batela ata kuteza famille to boyi te me kolinga konzima ba charge te poka baza ba yana hotel ezala te ya boni eti bon kasi aza na bime na to oya ya tozwi libalo boyi baninga obuta to baninga te te ko tsangu te songa pe no sango bona sango na ko parce que yo tala pe batute flo we bien we mombeleka na libala te ngolo zo kazo okota ndo yeba mombeleka na bim apexane nga ko bima te me o mo ara mamsu yo mo foza o surveiller ndako na yo ba misalo betaka papa manager wa musala Bo, bon nga ya licencié. Obi nga na banga so mundu nzela te, na yebi ke na bon nga sala ka droit. Donc na koma bina donc o matsa o latsa ba gat na ba peka te. Ndeni go? Oui, ça va. Oui kala. Pas vraiment trop. Pas vraiment calamine, mais juste ozo kazolo kwa na moni wa bo. Obi nga bina donc nzamba sunga na botama na ba momi me. Oui, que ba momi na ba lamba na ba jour donc bango ba pena ba konga na bango na ba duma na bango na tongo ba dendo bazolia tema ba bikinga na sala rien on va le kanga ta moi bon aki masumi na ite kilanga ta moi 2000 francs na soza na moi tala yo bof 2000 francs vraiment donc au sanga plaisir à danger au fanga za mutu na yo nga na ibsa meta chaque fois que zo mutu ma il faut la sage oncle je sais pas aux ans on besoin quand c'est quoi oui so pesa ka 2000 au monde na zo ngo na kota so palete moi na zo beaucoup mais wana na l'équipe mais wana mali wa kwa na dama zebeli déjà ala mi lelo pundu na madesu moko so pesa musika merci beau bon na ngana sala ba chant bon na ko sala chant na minito OK bon moi je suis venu non je m'excuse tellement je suis venu sur rendez-vous à Meta bon de toutes les façons je sais pas c'est que là n'était pas na écho bon non tabo nga zelako dans c'est le chant c'est faire la ngobo bonanga yo le kananzela bato bakutu na wana beau frère nani ya modero bongo zango kabelanga ta 2000 beau frère nanga yo moto la ti chaussira mystique bonanga tala kutu chali leme na musika na pembeni kwi boliba Bopaza na libandi bonanga Appelle s'il te plaît. Prête-moi juste un 2000 francs lorsque tu comme à la coin. Non, je donne à mon oncle juste une bière. Non quoi. Nous suspectons qu'il a monté sur nous. Quoi ça beaucoup qui finalement il va donc ça câble poignée. Il me fait ça à Sony. C'est pas dans le mal, c'est pas dans le mal. Non, j'arrête de dire ça, c'est pas dans le mal. Oui, c'est pas dans le mal, Meta. Non, tu sais comment on bien mais là on comment on boya ni nyamo. Quand il m'a fait 1000 francs, il m'a fait sur beau. Ah, non. Comment ça m'a tingas comment ça m'a na parler. Parler ngani na ngona botama na ba basinga ndao. Na ba chongo pe boaka na bango. Sia.
préfère ngakutu bien kasi yo pene basheke ka ndemo basheke balanda bato Ngakutu certes bien. olia te so mbongo eza te ngakutu bien excusez yana na beta de dame pour donc noko kitango oh mais toi là bien appétit na ngati to beta dame na beta dame ngama liboso noko moi makambo osala boye nga na koka te kepe sheba bokilo c'est ce que na biso pardon yo komba ma pardon to ke je préfère nga noko te pardon zoka bakito Serge on parle. Tout ça, il faudrait expliquer même à oncle. Puisque tu es dans la phase de combativité. Ah, mais Serge, tu qui ça va combien? Non, mais après, non, ça. Non, 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 vous êtes là, vous avez lobby ça, non, vous avez lobby ça, vous avez comme ça, vous avez un petit peu de